Bonjour, bonjour la famille. Maman Bijou naeka kosa la bino publicité à maison de passage na biso o ezalaka na matonge na Iribu A37. Auberge na biso ezawana pona ndeko oyo yozotalanga. Maman Bijou alobiso ko lingo kele na yo congé na kin. Ko hésiter te tozara na adresse kaka moko. Na matonge na Iribu A37. Benganga ozwa place na oya kolala sino okorate. Maman Bijou alobi et pas na biso tozala toujours plein. L'appartement na biso bandi à partir ya $15 par jour. So ko futa na Europe ko futa na euro. So ko futa na Congo ko futa na dollar. Maman Bijou alobi oya $15 wana so ko yeko umela. À partir de 3 mois tozala on a $10. Yaboye ezawa pika kipa ya Maman Bijou. Maman Bijou alobi merci d'avoir opé sa confiance, vous allez toujours là pour la repérer sa numéro à téléphone n'engagez pas ya batou. Maman Bijou alobi il a fait la force. Pasteur Marcelo avec tout le respect hiérarchie pastorale bo bana pema. Le moi soyo bando comme c'est belen ngwana o lele bien. Ça tu peux pas traiter Denis de monsieur Denis s'appelle le pasteur Denis. Vous avez pas proposer de Non. Non. Soyo funda Denis ça m'a to pousser premier Amazon à funda. Quoi? Eza loi karmique et beti beteli. Soit fundi de Nile sto pousser mère Amazon à funda e. A finga papa yemba de sa mort. Qui kester aussi? A finga king kester to pousser ma madame na mama funda e pa yo kapasio ba yo kaka. Eza loi karmique ndima yanga papa. O boya ngopwani. Yo no kufeli muto aza pressé ba kufela ki bambwa. Tu ne peux pas traiter Denis de monsieur Denis, c'est un pasteur. Tant Denis c'est un Tony Santo dans thème qui chasse toi, tu n'étais pas là, Yosaki. Oye classe n'arrête. Tant Denis c'est un miracle. Pasteur Marcelo Zala, telle la moi cité yaya. Yo pas finga ba bibe babadingat. Oh, eza loi karmique nzambo yo protel melana cher. Ala kisio que tango tchambo ezozonga. La vérité, ce que fundi Denis c'est bas. Maman ma son benga funda yo, moi c'est kestera funda yo. C'est sali. Nengo zo finga baba ole la mbadi na bango. Ba finga yo finga ba ba kufi. Pasteur Denis Asengi. Pasteur Marcelo avec tout le respect hiérarchie pastorale bo bana pema. Le moi soyo bando comme c'est belen ngwana o lele bien. Ça tu peux pas traiter Denis de monsieur Denis s'appelle le pasteur Denis. Vous avez pas proposer de Non. Non. Soyo funda de Nile ça m'a to pousser premier Amazon à funda. Quoi? Eza loi karmique et beti beteli. Soit fundi de Nile sto pousser premier Amazon à funda e. A finga papa yemba de sa mort. Qui kester aussi? A finga king kester to pousser ma madame na mama funda e pa yo kapasio ba yo kaka. Eza loi karmique ndima yanga papa. O boya ngopwani. Yo no kufeli muto aza pressé ba kufela ki bambwa. Tu ne peux pas traiter Denis de monsieur Denis, c'est un pasteur. Tant Denis c'est un Tony Santo dans thème qui chasse toi, tu n'étais pas là, Yosaki. Oye classe n'arrête. Tant Denis c'est un miracle. Pasteur Marcelo Zala, telle la moi cité yaya. Yo pas finga ba bibe babadingat. Oh, eza loi karmique nzambo yo protel melana cher. Ala kisio que tango tchambo ezozonga. La vérité, ce que fundi Denis c'est bas. Maman ma son benga funda yo, moi c'est kestera funda yo. C'est sali. Nengo zo finga baba ole la mbadi na bango. Ba finga ba ba kufi. Pasteur Denis Asengi. Pasteur Marcelo avec tout le respect hiérarchie pastorale bo bana pema. Le moi soyo bando comme c'est belen ngwana o lele bien. Ça tu peux pas traiter Denis de monsieur Denis s'appelle le pasteur Denis. Vous avez pas proposer de Non. Non. Soyo funda de Nile ça m'a to pousser premier Amazon à funda. Quoi? Eza loi karmique et beti beteli. Soit fundi de Nile sto pousser premier Amazon à funda e. A finga papa yemba de sa mort. Qui kester aussi? A finga king kester to pousser ma madame na mama funda e pa yo kapasio ba yo kaka. Eza loi karmique ndima yanga papa. O boya ngopwani. Yo no kufeli muto aza pressé ba kufela ki bambwa. Tu ne peux pas traiter Denis de monsieur Denis, c'est un pasteur. Tant Denis c'est un Tony Santo dans thème qui chasse toi, tu n'étais pas là, Yosaki. Oye classe n'arrête. Tant Denis c'est un miracle.
Pasteur Marcelo Zala, là moi cité yaya. Yo pas finga ba bibe babadinga. Oh, eza loi karmique nzambo yo protéger melana cher. À la question que tango tchabo ezozonga. La vérité, ce que fundi Denis les ba. Maman ma son no benga funda yo, moi c'est Kester au funda yo. J'ai sali. Nengo zo finga ba ba le mbadi na bango. Ba finga yo finga ba ba kufi. Pasteur Marcelo, avec tout le respect, hiérarchie pastorale, bon, bana paiement. Moi, soyez bando comme c'est belé, on les bien. Ça, tu peux pas traiter Denis de monsieur. Denis s'appelle le pasteur Denis. Vous avez proposé de? Non. Non. Soyez au fond de Denis, ça m'a poussé pour Amazon à funda. Quoi? Et ça, loi karmique, et Betty, Betty. Soit fundi de Nile, stop, pousser mère Amazon à fundae. A finga papa yemba de sa mort. Qui Kester aussi? A finga King Kester, to pousser ma madame na mama fundae. Pas yo kapasi ba yo kaka. Eza loi karmique ndima yanga papa. Oh boy yango poani. Yo no kufeli muto aza pressé mama kufeli ki bamboa. Tu peux pas traiter de Nile de monsieur de Nile, si c'est un pasteur. Tant de Nile ça Tony Santo dans tellement qui chasse toi tu n'étais pas là yo zaki ta. Oye classe n'arrête ta. Tant de laisser ça miracle, pasteur Marcelo Zala, là moi cité yaya. Yo pas finga ba bibe babadinga. Oh, eza loi karmique nzambo yo protéger melana cher. À la question que tango tchabo ezozonga. La vérité, ce que fundi Denis les ba. Maman ma son no benga funda yo, moi c'est Kester au funda yo. J'ai sali. Nengo zo finga ba ba le mbadi na bango. Ba finga yo finga ba ba kufi. Pasteur Denis Asengi. Pasteur Marcel. Papa, il a fait pleurer. Pasteur Marcelo, il a fait pleurer mes enfants, il a coulé mes larmes. Il a craché sur la tombe de mon mari. Papa Mbazate, pour se défendre. Calmez-vous. Je pense que tout le monde... Écoutez, moi je vais vous rester. Coupez les sons, hein? Coupez les sons. Vous êtes une fille de Dieu. Je sais ça. Ok. Coupez les sons des caméras. Oui, je t'avoue. C'est la cellule. Na kati ya matonge auberge na biso ezali wana pona ba séjour na bino botala ndenge mama Bijou abongiseli bilo place ya kitoko ya kolia place na biso ya détente toza na malewa oyo tolambaka kitoko na kati mama Nadine azozela bino botala tokoti na appartement numéro 5 oyo mama Bijou alobaka chambre ya pamba. Chambre ya pamba na biso toza na douche, debout ya propre, toza na lit à 2 personnes, toza na climatiseur, tokoti na appartement numéro 3 o pe lisusu ezali kaka chambre ya pamba. Na kati ya appartement numéro 3 eza na TV, eza na frigo, eza climatisé, eza vraiment propre makasi botala toilette nango. Appartement numéro 5 oyo tokotaki liboso bomoni siko tokoti na kati ya salon oyo tobenga yango appartement numéro 6. Appartement numéro 6 oyo ekomaka 2 chambres na appartement numéro 5. Botala cuisine na biso ndenge eza kitoko. Toza na ba chambre salon cuisine, toza na chambre salon cuisine, toza na 2 chambres salon cuisine, toza pe na ba chambre simple. Botala place tobongisi pona koya kosala mwa repo bapa ya koya kovanda. Botala appartement na biso ndenge eza kitoko. Appartement numéro 1 oyo tokoti na kati ezali appartement moko donc eza na rez-de-chaussée, eza na $40 par jour. Soko koya ko rumela mama Bijou alobi kobanga te mama Bijou sololaka na ye kitoko. Botala appartement na biso ndenge eza kitoko. Botali toza na salle à manger, botali bakiti na biso ndenge ezali propre, botali cuisine na biso ndenge eza kitoko, ndako na biso eza kitoko, sécurité eza assurée. Mama Bijou alobi benga ngai okozala jamais d'ici. Botala ndenge mama Bijou abongiseli bino ba appartement na biso. Mama Bijou alobi mbangu de pe malembe tokokoma. Botala mosala na biso ndenge ezotambola kitoko. Mama Bijou alobi toza na problème ya maïté, toza na problème ya courante, toza na départ unique, toza na groupe. Tema na yo ba appartement na biso to bandi à partir ya $15 seulement aux 8 chambres na yo ya kolala ya bien.
Ce qui peut koya ko umela koleka ba 3 mois chambre wana ya 15 $. Tozorango kaka na 10 $. Balobi ya boye bozwi wapi soki kaka. Epa na biso na matonge na Irebu A37 te. Mama Bijou alobi solution eza epa na biso. Aboye nanu ezala te. Tosaleli bino boutique na kati ya auberge. Mama Bijou alobi asali boutique na ye na kati ya auberge. Okoki kozala na posa ya komela vin, okozwa vin na kati. Obosalaki mwa dodora na yo na poto, okomona dodora na yo na kati ya auberge na biso. Mama Bijou alobi obosanaki kado, kobanga na yo te. Mama Bijou azweli bino solution na kati ya auberge na biso. Oyo eza na matonge na Irebu A37, botala ba ombia, botala ba savon, ya ombia ya mbuma, ya ombia ya mai, botala Mama Bijou atie ba maquillage, na tie ba anti-age. Mama Bijou alobi kobongisa loposo, eza place mosusu te kaka na matonge na Irebu A37. Olingi osombela mutu mwa montre ya kopesa mutu kado, okozwa na kati ya auberge na biso na boutique na biso oyo eza na matonge na Irebu A37. Mama Bijou alobi biso nde makambo tala toza na ba maquillage, toza na ba dentifrice, okoki kobosa na dentifrice na poto, okozwa epa na biso. Biso tozali na ba papier mouchoir oyo ya original euti en direct na Allemagne. Botala toza même na ba bande hygiénique. Mama Bijou alobi boutique na biso nde makambo. Boutique na biso eza na matonge na Irebu A37. Okoki kobosa na yo chargeur na yo na poto, kobanga na yo te. Mama Bijou atie tina ba chargeur pona ko charger téléphone. Mama Bijou akanisi bino na nyonso. Toza na ba coton-tige, toza na nyonso na nyonso. Okoki kobosa na eloko na poto, kobanga te. Kaka place okolala, place okosomba biloko. Epa na biso tote kaka pirate te, botala biloko na biso ndenge eza kitoko. Ozala posa kosala mutu kado, yo ozana na poto. Contactez Mama Bijou na numéro wa. Na Irebu bato minene bayaka, bato bauta ba poto, biloko kitoko ezawa. Awa toza na yonso, tosepelaka na matonge. Hôtel Mama Bijou, tosepelaka Mama Bijou ata na baide ya malamu. Tosala makambo kitoko, bato minene bazoya, bapaya, banini nyonso tu eza nango. Biso bakuna bazalaka te. Toza kimia. Wakande bozomona eza pa mwa ya poto tika dedika Mama Bijou. Toyambaka bato minene ya jete. Et puis Mama Bijou atiki biso te ate sous boutique. Ate boutique nyonso komuka ezali, ezala parfum, ezala déodorant, ezala masanga, nyonso ezali chez Mama Bijou. Chez Mama Bijou soko oyo kolala kitoko, komuka eza te climatisé courant, wow. Nyonso ezali chez Mama Bijou. Botaka bato bauta bipai na bipai bayonse retrouve pa Mama Bijou. Pa Mama Bijou kitoko wapi. Kitoko wapi pa Mama Bijou mwa ezali. Mama Bijou ba